www.potonapoto www.potonapoto ngana yebi ke bibelo bike biso batokanga makana nzambe tokufaka te yango nazo kumbisa frère alobaki liweza liwate pesa ba mi condoléances bazala fort ngana naza pina oloba boli bosa mi konaza orphelin de père et de mère donc okufela mama kalaming tina sibino tsobozalaki nzamba batela bango vraiment pesa bango force. Très déçu, très désespéré. Il n'y a que moi qui peut peut-être connaître l'ampleur de cette douleur. Mais bon, je rends grâce à Dieu parce que c'est une servante de l'Éternel. www.potonapoto Bien balandi émission tala lelo kakande na saki bino na cadre ya Mekato plus introduction toza toujours kolela mama Dorcas mama ya Eti Kimbukusu et sirop tozali bon précisément na Kinshasa na commune ya Lemba Are Mayadi wana vraiment non loin échangeur vraiment toza wana na espace les Casbah toza olela toujours mama ya Eti Kimbukusu bomona ba image ndenge to luka to lela ba ibazola parce que na poto to yamba non seulement ba ministère to yamba pe ba politicien to yamba pe ba médecin to lela rapé na ba ibazola nde bomona pe ba image ba tout mususu et puis tala lelo mama Dorcas atiki biso to continuer vraiment quant à moi je tiens à remercier mère Milabela Dinganga c'est-à-dire que mère Milabela Dinganga en tout cas merci vraiment mingi vraiment Bela Dinganga en tout cas merci vraiment merci mingi na Mima Wetu Gilen Abisso Mima Wetu Gilen Abisso donc bino nyonso vraiment la pesimo bambote les boss la mine d'œuvre pourquoi pas na chinois noir pourquoi pas na monteur na biso c'est-à-dire que elle Neville Mputu bino nyonso Flozi la belle des belles to continuer image na biso merci. www.potonapoto Bien, balandi émission tala le local dans le cadre de Mekato plus introduction avec votre humble serviteur le Mbokati de la presse. Toza bongo kolela mama ya ndeko na biso boyebi ndeko Eti Kimbukusu auto kufela mais tout le monde peut présence il y a patron il y a site il y a avis du public Didier Masuki Mbote Didier Masuki. Mbote Gilin. Tala. Impression les années ndenge oleki na émission tala lelo. Impression bani ni biso ezanda goute ezanda kuna biso. Au moins, la mine d'Ovo, le journaliste du Saint-Esprit. Donc, c'est vraiment la maison, c'est ma maison. Ça me fait plaisir. Il y a aux gens, Namiko Nabino, on a des maman Nabiso, maman et Tigimbokus. Vraiment, conseil Ninito, message Inogopé à la famille à Eti. Message à mes condoléances, base à la fort. On a zappé on a orphelin de père et de mère. Donc, on fait la maman Kalaming, qui n'a 6 minutes au Bozalaki. Nous avons battu la banque, vraiment payé sa force pour nous avoir et surtout à côté de Kimi et la famille. Voilà. Merci vraiment. Balandi Misota, le lundi, qui est bino wana patron à vie du public. Quand tu es bino, tout ça toujours comme ça, on sala, bon, mon ndé, Moussaï Salema, ndenge toujours tout le barana poto na poto avec les boss la mine d'Ovo, na madame nanga mère Milabela Dinganga, on va toujours tout les la baïbazole là. Merci. www.potonapoto www.potonapoto Bien balandi émission tala lelo les boss la mine d'Ovo et pourquoi pas na Flozi la belle des belles Arnaud de Vouma binonio so vraiment na pesi bambote tozole la toujours ndenge to sala la ra toujours na poto émission tala lelo to les bazole là toza bongo pena acteur comédien ou babengi na komba Papi Kader Mbote Matala Papi Kader na impressionné les années ndenge le na émission tala lelo impression lelo la première fois na le cas dans Natala na yo kaka et puis Natala na ba YouTube dans première fois na le cas lelo et ça n'a pas plaisir surtout voilà habiter vraiment rôle banini na mode de circonstances les années na ndenge éthique beaucoup surtout père de maman na mama Dorcas pour tout monde yope awa yango to beti solo na yo merci à trop passe mususu po yeba passi il fait comme là so comme là tout le monde en terre à terre tu vois
et babiso va te perdre ba obaza plus cher pas na biso puis na ba ka o déjà to ebi ndenge ezalaka tant ba baza bo mona encore un peu normal mais tant au mona une semaine deuxième semaine do yo comprendre pena ki maman zatende ko marapasse donc quant à moi et no ebise ka raiza nzambe nda pesaka nzambe pe mutazwaka lokola zui tozai sune loko lo bana nzambe ta part merci donc voilà circonstance on a no senga kaka senga na nzambe merci pour et ça permettre. Merci beaucoup, Senganzam, et merci. Quant à moi, je tiens à remercier l'Union, sauf vraiment, vraiment, si c'était pour ton apporter, pourquoi pas, une émission Tala Lelo, il y a les Mbokate de la presse et Jules Botala Tala Lelo. La Union, surtout ça, na Mayo, Mbote Mayo. Julien Botala Tala, bonjour quoi. Mayo, on a été vraiment impressionné les années à Baïba Otalo, l'émission Tala Lelo. Maman, façon d'anglais, c'est le cas, tu es comme attendre maman. Maman, producteur Nabiso, Yandero Nabiso, né pour vaincre, et Tiki Mbokusu. Yango monima biso nyonso to yele vraiment lelo na ba producteur na ba ndeko na ba collègue na biso to sala moko to mato lela maman ko maman sala ki bolamu na biso temenga na lemba trop ne pour vaincre pas dans lemba trop fait na ngada kumuda na ba famille fait na ngada kumuda ne pour vaincre et mato bana mo kala surtout que moi les fulu kuna to la mère to lambi mère pas lambi to dame yango lelo mato to lela maman na biso elongo quoi mo bito lelo vraiment. Message généraux ça na famille à Iti au Baotala Opé. Bazaka na courage, ils ont nzela moto nyonso. Vraiment ils ont ça la passi. Ben na osenga kana bana surtout ming né pour vaincre quoi. Ndeto eli bis ming awa. Na matanga vraiment. Azara patience à la makasi aza mona mobali. Nsambe ya otika bangote. A opesa bango toujours makasi. Bazala bien quoi na vie. Vraiment le Congo na ngawali boso bazala makasi mais amila bela dinganga en tout cas yo yebi mima wetu na ba YouTube ba la biso vraiment donc tozolela kana ba bi comme na ba otema be vraiment yo ko ngolo baka yo mto tinga na lobati mima wetu bela dinganga yo mde to betaka masolo mima wetu bela dinganga et des envahisseurs tokos quoi merci beaucoup mima wetu ngaza loko lobate ozalaki na kin donc na monika ke no mambango tunenge zalaki en tout cas bien vraiment na ba union sauf Flozi la belle et belle tozolela toujours Maman Dorcas merci beaucoup www.potonapoto balandi émission Tala Lelo nde tolobaki tozolela ya bayi bazolela quand de sobo tozala matanga tozolela Maman Dorcas maman ya Eti tozape ndeko na biso tornade to ndeko na sope tornade yé pas possible impressionné mbote tornade mbote impressionné za na ndengo lekine émission Tala Lelo puis na circonstance na biso ya deyo bon ça n'a pas plaisir parce que Bible zo baké to c'est peut-être bato longo to lela ba on peut longo donc plaisir à trop parce que Eti c'est mon frère toza moto to eba lelo te et ça n'a plaisir nga naza moto nazara Londres Paris Bruxelles donc Eti to za mi pena tant problème ko lié na sentir il faut na sentir les appels problème na ngai yango mona ye ndeka na expliquer que non liwa ezali veste au mutunyo sur olata donc liwa eza kazaka oh tout le monde en olata vous avez la riche aux pauvres biso tout passer par là veut dire yango to participer à pétant ba problème ils aura biso to nga ba fête to nga ba anniversaire té au journée de maman ka té Noël ka té bonne année ka té mais ba problème a passer il faut tout ça la trop parce que yango zo ça amour pour les lois ngate les lois frère ngeti no be goza penga c'est comme goza yo grand journaliste donc tout le monde a le cananzela ona yango il faut tout participer na ba temps na ba moment merci vraiment balande émission Tala Lelo tozo continuer émission na biso toza www.potonapoto quand on tolobaki toujours toza pe na ndeko na biso kuikui op kuikui mbote nano mbote na bandeko nyonso bazolanda biso mbote vraiment bambote belé ebite impressionné za na ndenge lekina na day ndenge toyokuta na day ya Eti impression nange eza esali bien parce que bien eza pourquoi eza kolakisa souci pasi il faut kolela na bato bazolela en dehors ba makambo oyo peut-être kokutana kaka na bataille esengo ya ba mariage c'est bien mais c'est pas bon tant moninga oyo azalaka na souci na biso ba artiste tantôt Yaya producteur Noko master vieux oyo azalaka na souci na biso ba artiste azwi likama eza vraiment malamu mingi tant tozolande boye ba pe ba yete bon ba yebi nini basali et biso pe ba otoye na remixer ba ndeko belé vraiment na moni awa
parce que Bible est un mot le bito lela na bao bazolela. C'est pour cela toujours là vraiment. Merci vraiment na baï toujours là les boss la mine de vous toujours là na moi si nanga ibela dinganga mère Milan. C'est-à-dire que avec la agressivité moi si nanga mère Milan bela dinganga na mi maweto en tout cas toujours continuer toujours merci. www.potonapoto. Bien balande émission tala lelo na mère Mila bela dinganga mère Mila c'est madame nanga vraiment mère Mila bela dinganga madame il y a les boss la mine d'ovo toujours là toujours maman Dorcas wa otay kotika biso to zapena acteur comédien au bobi na koma modéro mbote modéro ouais mbote trop évitez vraiment votre pression na ndengo le kine émission tala lelo na sepeli ya trop vraiment nga mo na bino biso ozalaka po public ezalaka tango yo utamusi mikono vraiment na émission na yo ponga na leka na komisi nzambe pe na sepeli ya trop mode de circonstances nous anini na ndenge toto kutana parce que circonstances ekutani biso ezali matanga ya mama Dorcas mama ya Eti mama ya bandeko mususu ba Jano ya producteur na biso Eti Kimbukusu tozo kabola na mawa même bibelo bite bolele longo na baye bazolela ngwana biso to salaka na émission ta lelo en tout cas nzamba pambola bino vraiment ba courage à trop na Eti Kimbukusu na yebiki eza pasi ba maman nde ba bombaka biso 9 mois ba maman nde ba memaka biso na mukongo ba maman nde mais courage eza nzela na biso nyonso donc voilà pourquoi na ko assister ye pour na consoler ata moralement assistance na yangwana assistance na yangwana message no repesa na famille ya Etio ba utobungisa pe mama na ye en tout cas kimi ezala kati na bango biso totikali to yikaka mpiko to kangama na nzambe losambo po nga nayebi ke bibelo bike biso bato kangamaka na nzambe tokufaka te yango nazo kumbisa frère alobaki liwe eza liwa te totingama na nzambe oyo atikali na biso tokomonana kaka na mama donc courage en tout cas courage vraiment merci beaucoup modéro on a beaucoup de monde qui toujours la rane ba bazole la bo mona pe ba image toujours avec les mbokati de la presse na mima wetu na ba tout vraiment tant on azotanga mima wetu na mère Mila bela dinganga bo comprendre que balinga vraiment ne botala tala pas sala musana bango yango monto OK nango bongo un grand merci na ba tout botala biso merci www.potonapoto. La mine d'Ovo Mosako le journaliste du Saint-Esprit Flozi la belle de belle mère Mila bela dinganga non salara musande ba toujours tous les bazole là tous apena bogos oh ya vie du public mbote bogos ouais mbote Julien Botalatala votre pression par rapport ya ndeko na biso auto perdre maman na maman Dorcas ouais ils a pas si et on a rôle bana on est un subato ibate eti aza moi na quartier nanga solo oui eti moi na quartier nanga to biso bana mbanzali mamagelo na koma na Kasavu donc to biso bana mbanzalemba donc il nayebi bena famille na mobimba et grand frère ya eti Jano Kimbukusu aza maître dans judo yimba lakisanga judo donc vedine na saboko ça j'étais sur des fois te soko yengulu donc italio donc Jano Kimbukusu la mission atalanga ebi élève na apprendre judo na veni mbinza na école limo ya catholique ça na ebi donc opi na famille ma famille nani message no repesa na famille ndongo bipe ba ki opende pe ba auto perdre maman na bango ouais message no repesa na famille car na ebi famille Kimbukusu ya famille chrétien et ba chrétien to le la rôle la batunyo en souté Magi tobi ke ça la passe mais biso ba chrétien to la toujours kana chrétienté ba kamara na nzambe mama sali o ya ko sana mokili nzamba zuya ke e biso to tikali en vie et là on enseigne na bango ba kamara na nzambe wana ndingi ba kamara na do batika nzambe te na famille na bango donc c'est ça on a réussi à bango merci beaucoup beau gosse to zapena pomba yepe au pesa impression mbote pomba oui matalatala mbote malamu kitoko yebi ndenge za la système mboka système Mboka, n'habitez vraiment votre pression par rapport à Ndeko Eti Ndenga Ototika, maman na maman Dorcas. Ouais, vraiment, on a opé ça mes condoléances. Donc, la famille Mobima ya Kimbukusu. Donc, mon liwa, ils ont pour la moutonio so. Tito ebo, tu es pour les sengote.
toye pona rosala o ba mona o ba te toye pona okabola mawana vie na biso master na biso donc noko na biso muta batunion son ndenge zala kaka donc tout ça vraiment na dans souci ça vraiment na motema donc souci ça mitema na biso nyonso ba artiste tito e awa talaka nga na fazaki awa donc to la muki to zongi ba palais to bongami to rozonga lisusu awa donc pona nini ko lakisa ke ko zala bien na bato hein ko zala bien na bato c'est ça. Là, c'est le message. Merci beaucoup vraiment Ndenge au participer au Lelila Bazolela. Nabi que boza partout sika bota la biso partout dans le monde Bozolela na Sydney là ngana Guinée le Kenya et pourquoi pas na ba tout vraiment Bazolela vraiment bazo se pela pena Moussa l'embocatier de la presse aso sala. Encore merci na bino nyonso la mine. www.potonapoto. Bien balande émission tala lelo na mère Mila Bella Dinganga. Mère Mila, c'est madame Nanga, vraiment Mère Mila Bella Dinganga. Madame, il y a les boss, la mine d'Ovo. Toujours Maman Dorcas, Biso, Tozapena, artère, comédien, Obibina, comment modérer, Mbote modéro. Ouais, Mbote théâtre. Écoutez vraiment votre pression dans l'émission Tala Lelo. Dans ce pays, il y a trop. Vraiment, Ngamou Mounabino. Biso, Zalaga, pour public et Zalaga. Tango yo. Tamusi mikono vraiment na émission na yo ponga na leka na komisi nzambe pe na sepeli ya to mode de circonstances nous anini na ndenge toto kuta na parce que circonstances écoute nsi biso ezali matanga ya mama Dorcas mama ya Eti mama ya bandeko mususu ba Jano ya producteur na biso Eti Kimbukusu tozo kabola na mawa même bibelo bite bolele longo na ba bazolela ngwana biso to sala na émission ta lelo. En tout cas, Nzamba Pambola Bino, vraiment, courage à trop na Etiki Mbukusu. Na bigeza passé, maman de bomba rabiso 9 mois, maman de mema rabiso na Mukongo, maman de, mais courage les anzela na biso nyonso. Donc voilà pourquoi na ko assister pour na consoler ata moralement. Assistance na yangwana. Assistance na yangwana, message no repesa na famille ya Etio ba utobum sape maman na ye. En tout cas, kimi ezala kati na bango. Biso to tikali to yikaka mpiko. To yikampiko to kangama na Nzambe. Losambo po ngana yebike bibelo bike biso ba to kangama na Nzambe to kufaka te. Yango nazo kumbisa frère alobaki liweza liwate tokitingama na Nzambe oya tikali na biso tomona na kaka na mama donc courage. En tout cas courage vraiment, merci beaucoup modéro. On a beaucoup mona ka tozole la ka ne ba bazole la bo mona pe ba image toujours avec l'embocatier de la presse na mima wetu na ba tout vraiment tant nazo tanga mima wetu na Mila Bella Dinganga bo comprendre que balinga vraiment ne botala tala pas sala musa na bango. Un grand merci na baitu botala biso. Merci. www.potonapoto. Kaka nde tolobaki toujours Mère Mila Bella Dinganga, c'est-à-dire que madame nangai Mère Mila tozolela toujours kaka nde tobaki Bible lelaka toujours tozo sara ndenge makomia Bible baki tozapena ndengo na biso acteur comédien au passe affecté à Mboka partout dans le monde. Il s'agit de Douche Tala Lelo président, il a fait de l'amour hein? C'est-à-dire le président fait de l'amour Mbote Douche. Ouais, bonjour Negonanga, bonjour na ba internaute nyonso et puis bonjour na bato nyonso balinga poto na poto po au site na biso parler. La mine de vos places aux ana pesio ba salame. Sakoli. Mosakoli wana pena frérot ya parler. Hein na pesi madame Mbote, hein Dinganga. Ya parler ba salame belé place aux. C'est bon Dinganga ba parler ba salame belé Douche bien sûr Ali président mais tu écoutes en circonstance il y a Masolo il y a matanga ya maman Dorcas autotika biso maman ya Eti n'habitez votre pression. Paix à son âme. Wa maman abiso abandeko yamba biso tanto ke ba tournage kuna nandaku. Mes condoléances le plus attristé na monsieur Ne pour vaincre monsieur Tian Kimbukusu aza parmi ba producteurs ba pesa nga confiance. O lelo nazara président du groupe Impact ya monsieur Tian Kimbukusu yango présence na biso to ko kabola mawa et oyo il frappé biso nyonso
Toye, et Tiki Mbukusu, c'est vraiment plus qu'un frère pour moi. Donc, yango omoni biso nyonso ba artiste belepe Toye a kokabola mawa elongo na famille Kimbukusu. Kokabola mawa na famille Kimbukusu. Message européen c'est la famille Kimbukusu batalope partout dans le monde. Nenge site na biso www.poto na poto les boss la mine d'Ovo et la démarra partout dans le monde. Message ezakara ya réconfort, courage na famille Kimbukusu, maman Kei c'est pas la fin du monde. Nzambe mutu apesa biso yepe mutu azwaka. Nzambe yebi pourquoi azui molimo maman lelo. Biso ba etotikali courage. Moi je dis la mort d'un être cher et servira biso de leçon. Biso batu totikali na mokili. Toyebaka kosa malamu, toyebako éviter mabe. Et ceux qui peuvent ngona biso ekoki, personne ne peut dire non à la mort. Courage, famille Kimbukusu, monsieur né pour vaincre, Eti Kimbukusu, il y a Jano Kimbukusu, évangéliste Nabiso, Michel Kimbukusu, papa Nabiso, pasteur Christian, frère Christian Kimbukusu. Bon, Kimbukusu nyonso, courage. C'est Dieu qui a permis. Rendons gloire à Dieu. Poyemora lobi na circonstance nyonso. Sakae. Eza na circonstance il y a mort. Il y a mariage. Il y a anniversaire. Il y a nyonso. Tokumisa to rendre gloire. On dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et le lot fin à maman nabiso et koki. Nabi ke place azali akeko pe manakimia po azaki maman mo boboto ngamoko naza témoignage oculaire naye parce que na bandai ko kende na ndako wana na yebi façon ni ya bandai ko yamba biso et puis ba conseil ni ya bandai ko pesa biso. Donc maman Dorcas apema vraiment na kimia nyonso que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. Merci beaucoup Duche. Maman Dorcas apema na kimia wana bote ko mona ba image tout ezleka ki wana na bokasité à l'imbokate de la presse Julien Botalatala les locaux de Sagibino donc on a vraiment ma beau côté tout ça vraiment musala partout et si quand nous ce problème mais à la actualité ça ratoki na rapport na kundo na boyba ming oboyba kité merci ming na o ming boyba kité. Quant à moi je tiens à remercier monteur Nangai Neville Mputu caméraman Nanga chinois noir et pourquoi pas na boss ya site na biso la mine Ndovo Musakoli Ardon de Vuma go fait image bino nyonso vraiment les bonnes choses pour s'abonner à www.poto na poto mère Milabela Dinganga Mima Wetu un grand merci na bino tout merci vraiment www.potonapoto Tala lelo disparition ya maman na biso Dorcas oyo otukotika biso car ndenge mission ezalaka tala lelo pe maman Kei maman ya Etia Kei l'imbokate de la presse Julien Botalatala obaki le roi alela na bazolela asara toujours la Bible bomonaki ba interview ba nyonso ba artiste émissaire ba comédien ba journaliste pe bazalaki awa mais to baki te azali mutu mo fait pas loba mais il faut loba kana émission tala lelo po eza émission tala lelo mbote Eti mes condoléances mbote na sepeli mingi papa. Votre mot de circonstance par rapport à la disparition de maman Nabiso Dorcas Autotika Biso? Très déçu, très désespéré. Il n'y a que moi qui peut peut-être connaître l'ampleur de cette douleur. Mais bon, je rends grâce à Dieu parce que c'est une servante de l'Éternel. Elle a commencé à servir Dieu depuis son très jeune âge. Elle est morte décédée avec la parole de Dieu. Donc elle aimait souvent son verset de psaume. Donc quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains rien. Donc voilà pourquoi je suis là. Je pleure et je suis un peu content parce que là, elle est entre les mains de l'Éternel. Donc voilà papa. Quels sont les meilleurs souvenirs de maman Dorcas? Oh, maman Dorcas, c'est-à-dire elle m'a élevé. Donc elle m'a élevé. Classe, elle était toujours une maman formidable. C'est-à-dire, j'ai le plaisir de vous annoncer que Bisson Nanda Kozala qui sont ok église, opinion na maman belé belé.
investisseur tellement dans ma vie. Et si je suis aussi producteur en quelque sorte, c'est parce qu'elle avait déclaré des mots super pour dire que moi, Nananga, Nalingi, franchement, aux activistes, aux producteurs, aux belé na vie. Elle priait tout le temps pour moi dans tout ce que je fais dans le jeu business. Donc voilà, il y a un place à ça. La main, parce que c'est une maman formidable. Voilà. Merci beaucoup, Eti, Toti Kio, vraiment. Un grand merci. Na Madame Mère Mina Bela Dinganga, Madame Nanga, vraiment. Na Pessu Bambote, na Pessimbote, na Baitou, Bolanda Bisso, les boss, la mine d'Ovre, et pourquoi pas. Mes condoléances, la famille Mobimba. Merci surtout à Maman Lekinanga, Oatikali Maman Nanga officiellement, c'est Maman Bébé. Elle a beaucoup fait pour moi. En tout cas, Namona Nanga Bandeko Abassi. Mais au jour d'aujourd'hui, Maman Bébé, place aux arts. On a coca salate pour la maman Dorcas dans salon pour nayo. Donc je le dis officiellement et toute ta famille Kousa et Kimbukusu. Donc autre chose, merci na honorable Nerombungu parce que à chaque fois qu'on est à Bruxelles, tozalanae, mais Lelo a rendu un peu même pièce de monnaie. Il m'a soutenu avec en beaucoup de choses. Donc j'ai le plaisir de vous annoncer que merci na honorable Nerombungu Nabacteur. Nabacteur et toutes ces personnes qui étaient là pour moi. Na Monique Bolingo Zalaka. Zanga na mbongo mezana batu. Voilà. Zanga mbongo zana batu quand zara toujours biso botalata la to sala la ronde émission tala lelo. Un grand merci à les boss la mine d'Ovre na poto. Grand merci na ba nyonso. Bo s'abonner na www.potonapoto.com. Merci bon connaît zara toujours to continue. www.potonapoto